abina sali po mulingani tanga masolo boucle. Na rectifier moke kombo nangeza la maman Angélique Lukunga Bamba. Eloko tozali koloba constat tozali kosala na Afrique awa ezali constat oyo ya mabe oyo bakonzi to bakambio bazali kokamba bamboka na biso oto bengi ba président ya bamboka bakomi na lokoso baza ko respecter sous même ba constitution bango moko basalaki te o bango moko ba diligentaki parce que constitution no so na mboka avant eleka il faut mokonzi ya mboka ndimango so mokonzi ya mboka ndimi yango te ata bino to bosalaki commission wana bosalaki eloko yango ekoki koleka te ekoleka yende akosigné yeni mta ko promulguer yango ke na ndimi mibeko wana ekota na mboka nanga esala misala na mboka nanga mais to komi ko remarquer soki basali mandat ya mibale balingi kotika ebonga te alingi apusa na ti mandat ya misatu koluka nini obombaki nini obosanaki nini oyo olingi osala na troisième mandat eza lokola mwana aza na classe soko so eloki na première année okomi na deuxième année esengeli omata na troisième année mokozonga lisusu na deuxième te mpo soko ozongi na deuxième eza lokola odouble bo bango nde bakosala deux mandats soko omoni ke olongi te na deux mandats tika parce que troisième mandat eza lokola ozotalisa échec na yo oyo osali pendant deux mandats na yo nde olingi okende kocorriger pamba te tolobaka toujours premier mandat ezalaka mandat oyo ozosala lokola constat ozotala gauche droite eloko nini moninga asalaki malamu te nga nabongisa po avant yo koma na esika wana ozalaki komona moninga lero aza kosala oyokaki critique ya peuple ndenge baza kocritique eloko nini ebongi te eloko nini ebongi te mais lero yo kokota il faut yeba eloko moninga asalaki malamu te nde eloko yo okosala mais yo okoti ofandi oke kosala su mbeba koleka kutu moningo azalaki wana tango ekoma 2 ans ekoki longwa olingo longwa te ndakisa lokola papa ali bongo azala motoko na bwanya na moto ata lokola salaki avesi abelaki est-ce que cerveau ezosala te po lelo alingi kozonga troisième mandat alingi kosala kaka na cerveau na ye wana bongo eloko nini oyo yo okomi na chaise roulante molingi otikala président okendeke ba réunion okendeke ba conférence ata kutu bakomisa ngo royaume te même ata soki ezalaki kaka ke ebandeli nyonso wana mais na ntango osi obeli munganga apesaka moto repo na repo ne eza kosenga nini ofanda po nzoto ezonga komibongisa lisusu siko ye alingi akoma mokonzi ya mboka na chaise roulante akokende ba conférence libanda mboka na chaise roulante akende koyokana na ba fournisseur na ba investisseur na mboka ne na chaise roulante est-ce que ezalaka ata bino moko tozala bato ngana mitunaka ese mibali wana bamama bana ndako na bango basolaka na mibali na bango na mondo kola basi ba président basolaka na mibali na bango te to mibali na bango bapesaka bango occasion ya koyoka bango te po conseil ya yambo bimaka na kati ya foyer mobali lo soka zali kotenga mayo mwasi po za na droit ya kozongisa na nzela bino bandeko ne ya libota boza pe na droit ya kozongisa ndeko na bino na nzela à part parce ba conseiller bazali bato ya libanda bayena bango pona kolia komela kovimbisa mabumu na bango na kokolisa nkitara bango mais bino bakolo ndeko boza na danger makasi bokoko te ya ndeko na bino te ke laisse tomber tika ya yazonga sima pema mbula mosusu ba peuple ba réclamer yo ekozala esengo makasi tala ndakisa lokola président Sédar Senghor ntango asalaka te apema tala Sénégal na ntango wana ndeki réclamaka mokonzi na bango parce bayebaki maye ndambo ya malamu asalaki bango ata moto azangaka mabe te me batalaki mpe di côté oyo positif oyo ya malamu ya asalaki bango mais bana wana toyoki su mokonzi mosusu te na Afrique awa oyo alongwe na malembe kaka ifo kolongola na makasi fo kaka bapikola bango kopikola fo kaka balongola bango na kolongola fo kaka baboma bango koboma finalement eza nini et puis ce côté liba pays na biso presque tant toujours ba indépendance to landana ka bambula wana ka ezolanda presque bisonyo non so to zuba indépendance sango mais banda mondela pesa ka biso indépendance to sali nini eloko nini to bakisi oyo pena ke mondela ko regretter que pourquoi na pesa ba indépendance eloko ezate tozo continuer toujours kaka konguluma na makolo mindele yango de tozaka ba bébé ya Europe tozaka ba bébé ya pays asiatique mais il y a de ces pays asiatiques kutu ezalaki na sima koleka so pays ya Afrique mais tala lelo ba leki biso ba kimi mbangu ba galoper
bakomi kobengama biso batu tozalaka liboso na bango tozongi sima ya solo bakonzi ya Afrique basosola bino baconseiller na bango bososola bino bafamille na bango bososola boteya bandeko na bino maye basalaki na premier mandat te bo baza na deuxième mandat basala ngo na lombangu soki deuxième mandat esili fini terminé bapema tolingi tomona cette fois-ci président moke ngalo ko na sisi deuxième mandat na nga en tout cas je me retire bato mosusu bapostuler po te peuple apona na kati na bango bakonza mboka ndenga na konzaki vraiment ekozala malamu mingi nakanisi na ntango na Afrique ekovanda kimia mais na Nigeria bakosukuma te na ndenge nini likambo yango na lobi te ntango yo ozokonza ozosala makambo malamu te ntango peuple akotomboka obandi komona peuple mabe obandi kobeta minduki mais kobeta minduki koboma kosisa mboka mobima te okosilisa pays no mobima na mokolo moko koboma bango te soki obomaki 50 imeyeba 150 batikali 150 bakotika tranquille te bakosala kaka mosukusuku te suka nango kokima mboka okokima mboka. Le mieux serait de comprendre ce que le peuple azali kosenga. Oyo population azali kosenga sengeli ne ko comprendre rango pote kimia ezana bamboka. Tous on a besoin makile tangaka l'air nyonso te. Biso mama to bota ka bana to keneke maternité pona ko bota mwana polo bina tongo akufa te. To bota ka pona mona na ngai de temps en temps. Azwa bomengo azo bomengo te mena mona eti kino nzambe akopesa ye monde de la fin na ye. Et akundami même avanga moboti ne ko sala le côté mais bana bakufaka na masasi mikolo bakufaka masasi ce n'est pas bien. Ba président na biso ba aider population to vanda kimia batika koboma biso à petit fait parce que lorsque social ne les a marché na mboka tozo kufa ce n'est pas seulement masasi et boma biso les social ne va pas les jamais. Ceux qui santé zali malamu te bato bazali kolia malamu te bato ko vivre malamu te faut croire que bakozala bonne santé bakokufa pe kaka lokola il y aurait des maladies par-ci par-là bakokufela alors botia ko boma biso petit fait président bongo yewana penda ba sepelité pour na nini général wana ndenge akotoli bango na lobby papa lobby peuple azalaki d'accord papa journaliste tika peuple azalaki d'accord te peuple azalaki d'accord te peuple akina bobangi parce ayebaki te soka bimi sali revendication masasi kobeta ye yangana peuple corriger qui est na silence peuple corriger qui est autrement. C'est ça la vraie diplomatie pour ba messene kaka totomboka ba beti masasi malo peuple avandi kimia or que ba yeba ki akina pion moko ko aider bango. Ce monsieur n'a pas mal fait à aider les populations gabonaises. Pour baser la carte na coquille, qu'est-ce qu'il devrait faire? Yewana asungi bango. Comme ça, les élections qui viendront, les gens peuple a décidé nani a retient la place pour attendre Gabon. Mais famille bongo va les Cambos faut la non la justice. Barola na la justice nanani. La peuple. Tant au peuple abimina balabana. Tant au peuple abimina balabala kimi mbango kimi ndegeni. Akimi et c'est ça royaume. Et c'était dit que le la président Omar Bongo qu'il fallait Bongo aller remplacer. Et c'est là qui royaume. Et c'est qui royaume était. Omar Bongo n'était pas un empereur. Pour te le col ya kufa ki mwana na remplacer. Il n'était pas un roi. Pour te le col ya kufa ki mwana na remplacer. Non. Il a triché qui. Il est pas moninga leki mais il a triché par les voleurs volés. Toi tu as pris des forces. L'autre aussi vient de prendre des forces. Mais alors, baza bande ko bavanda kimia. Et que musikate, dès que tu peuple faut tomboka lisusu. Parce que là fallu quelqu'un d'autre. Asa le loko wana. Donc la politique est toujours conservée chez eux. Et là comme que bimi na famille bongo ezate. Mais maintenant là, le peuple va juger ce qui oya koti. Atambusi ne malamu. Peuple a robetele bravo. Mais il peut se atambusi malamu te. Il y a pas silence au peuple et bani ko zwana Gabon kuna. Ba ko fande le silence. A comment on appelle sous silence le konini ko sala yi. Parce que le qui par le paix, paiera par le paix non. Et un ndenge moko. Yo yiba ki ba yibi pe yo. Eza ndenge moko. Donc le ko malama ko sala abongisi. Soki abongisi réclamation à peuple gabonaise.
akosala mosala 2 ans na ye pe ya mandat bakakode ye akosala ne très bien puis après ye pe asala nini atika ndenge akorige moninga mpona tricherie ye atriche te ye adepose na ndenge ya malamu. Moi d'ailleurs soki mpona ngai soki azalaki ke mobali na nga to ndeko na nga ndenge na conseiller boye asala mandat moko ya nettoyage ya bainstitution et apema élection malamu esalama pour présent ya nsima oyo akoya akuta bainstitution ya malamu mpo etambola mpo na ndenge ke Congo mboka na bango Gabon esala nini ekende liboso etambola malamu kimia ezongela bango wana nde kozala esengo makasi mpo na pepe. Mais ya azwaka ndenge nini histoire à présent bongo mutu sayibi ndenge azwelaka yango kaka batricherie na bango oyo. Mais du moment où abandaki kosala malamu na début peuple gabonais avandaki na ye te mais nsima nango ntango bamoni ke ça n'allait plus nde boye ekotaki bamakambo moko tina te bamaladi epai banini epai makambo moko vraiment impossible bango moko famille bayebi qu'est-ce qui s'est passé na tata na bango Omar Bongo et suka nango Ali Bongo a remplacé wana. Est-ce que tango Ali Bongo a remplacé wana bato mosusu bazalaka te baprétendant bazalaki Ali Bongo sait comment ajouaki peuple gabonais po te bandima ye akota wana. Mais tango asali 2 mandats il fallait atika parce que tout ce total bien na 2 mandats osengeli kozwa nyonso mais mabe yango wana te constitution yo moko signé tolobi yo moko tango yo signé constitution mais yango wana sukaki wapi exemple na ye fallait bato so ba s'inspirer nango. Mais je crois que les Africains ba s'inspirer na histoire te bamonaka wana yo vivaki ya yo nga na ko vivre ya ngai kiteti ya wana ezomema bango na nzela nyonso wana pamba te oyo président na biso ya Congo Mobutu asalaka ebele ya mbula akomaki presque koleka na bampereur na baroi mais suka nango wapi akufi ndenge nini asukaki ndenge nini les avoirs na ye atika eza wapi deuil na ye esalamaka wapi bato balatelaka ye to pili mpona ntango naki système badeuil retrait ya deuil ya président Mobutu basalaka yango wapi na restaurant nini na bar nini na hotel nini non bandeko toteya nako toteya bandeko na biso bakonzi oyo bazozwaka baposte toteya bango bayebaka korespecte peuple parce que peuple aza souverain peuple soki adeside likambo ekosala makaka peuple même na moi alobi te même na butu soki adeside yeba na moi likambo wana ekose concrétiser. C'est ce qui s'est passé maintenant à Gabon. Peuple avandaki ni mukoba proclamer. Mais dans ce moment kolomoko likabo changer ndenge mususu. Peuple bimi balabala akimi asali feti. C'est pour vous dire que le peuple n'était pas d'accord na élection wana. Donc ba effort ne soit fourni une élection wana ezaki dango effort ya pamba. Dépense ya pamba. Alors ils disent que bakena justice bakena refunda nani peuple bakena refunda peuple asali bon na tiare na musala ki général nani atiake na musala ki général yemo Ali Bongo atiake na musala ki général mais tango asala ki musala ya malamu pona ko empêcher baninga musuba ya penepe na ye wana nde bafundaka te kasi mais yango wana atiake na musala po abatelaka ye te mpo baboyikote baninga te babarikade nzela na baninga te kasi sikoyo mais linga kutu ndeko no akorige yo ke moto mosusu akorige yo mpo correction ya ndeko ezalaka pe te par rapport na correction ya moninga mosusu omonte ke esalami na silence nyonso minduki ebeti te bato bakufi te na silence nyonso likambo eleki Ali Bongo avanda na ye alandela santé na ye soki abiki atika ndeko wana sala 2 mandats to mandat moko bongo après
soki azongi santé malamu akopostile na ye soki asalaki malamu peuple kovote ye bakoboya ye te ndenge bavotaki mbala oyo bakovote plus lisusu abanga na ye te apema nanu azwa nanu repos ya reconstitution ya nzoto abongisa santé azonga makasi balobaka soki orekile nde okosote malamu arekile po mie sote akokufa lelo nalobi te Gabo akokufa lelo nalobi te mokili ya nzambe ezali kovanda ezali kovivre avanda kimi atika nano ndeko na ede ye bavide oyo ya atiki ndeko na ede comme ça totala nano ndenge kotambola peuple mpe kojuge ye ti ke yo mpo botolaki moninga mbangu sikoyo ozosala nini peuple ekotuna mpe ye lokola ekotuna mon général surtout ye azali soda kaka basoda na ye moko kaka oyo ye akonzaka bato bakobongona epai na ye ezali kaka formule moko ndenge wana me batika nano kimia evanda kuna batika peuple avanda kimia peuple aza na besoin ya masasi aza na besoin ya vie peuple aza na besoin ya social ya malamu aza na besoin bana na bango batanga misala ezala na kati ya Gabo batambola kimia na kati ya Gabo mutu na mutu akotambola kovoyage kozonga na kati ya mboka na ye sans inquiétude bacommerçant baya koinvestir kuna e mboka na bango ezonga ndenge ezalaka kala na ndenge mindele. C'est ça oyo tokoki koloba mpona likambo ya Ali Bongo. Merci pour votre analyse. Merci. Babina sali pour molinga ni tanga masolo boucle.